azwa témoignage juste 1 minute. Voilà, Eza esika wapi ya banda oya ye kosala. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamukina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo ye baba sango ya mboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. Tumemeli bino bililinde ya sika, Chantal Nzambe TV yangoyo. Chantal Nzambe TV le mama, Shena bana mboka yangoyo. Chantal Nzambe TV, Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous, oh, Chantal Nzambe TV, Shena bana Nzambe yangoyo. Mama, Shena bana mboka, Shena bana mboka, Chantal Nzambe, mate ya kitoko, ba émission pe kitoko, eza kolendisa kondima na biso Chantal Nzambe. Alala de do do, Shena bana mboka, Chantal Nzambe, Shena bana mboka, Shena bana mboka, Chantal Nzambe TV. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamukina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo ye baba sango ya mboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. Tumemeli bino bililinde ya sika, Chantal Nzambe. Merci beaucoup na badnya sobola na biso, toza déjà na matanga ndena no sakibino, toza na président Tchakala mbote na yo. Mbote. Voilà, président Tchakala, oza parmi délégation et kenaki ko so corps ya maman na biso Miraesa na Lufu. Comment ça a été les kaki ndenge nini, ba difficulté ni beaucoup tena nango. Comment ça a été en général kuna na Lufu kuna to. Bon, na Lufu et les kaki sans difficulté, voilà. parce que mon Angola contrôle les aramakasi. Tant ba comme na frontière, Angola plan la mikala na la bisoté. Bango baza plan na ba logique na bango. Et soit que moi ta na frontière na ngambu ya Angola. Mais tant que traverser côté na biso to bongisa ki terrain. To côté na bata DGM, to moni bata douane, to moni bata santé. To solo na bango déjà donc na mo konzi kutu. Oya ki para DGM. Aba na so ko traîner wana te parce que ils ont déjà muta kufi corps sans vie. Pourquoi to ko traîner? Donc ba pesa so ba faveur moko. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que monsieur Bele Bandego Basenga qui sungi, est-ce qu'on peut dire que Bozaki vraiment soutenu les propos à Moka parce que Mirae Saba Evreza ou bien avec la corporation de bino artiste ne Bosangani ko corps maman biso ya. Ngana tikelo sala émission moko te que ngana sto senga bandeko mususu bongana yebite. Mais na kati na biso ndenge tozolandela makambo. Oyezaki mutazana caisse na biso artiste comédien. Pour na koloba vérité, Mirae Sakundami na mbongo ya artiste
comédien. Ozo na nangango na quelques ba journalistes na toi site o bande ko so ba monnaie que va contribuer ne peut pas contribuer ba to balinga so partenaire mais l'état awa bien mutu moko to moni bozo ta 1500 to $1000 to moni yangote kaka ba $10 $20 $100 ndeto kuninde kono so Miraisa vraiment bravo na artiste et comédien. Il y a Johnny Tchakala et ça na ba artiste et comédien bazala ke ndenge événement o l'équipe bino mo contribuer na mabongo na bino mais anasuka na ba benga bino miyibi est-ce que ndenge bino ba contribuer boza si pena ke ba ko benga bino miyibi bien boza si pena ke réussite za total na matanga Miraisa ngana linga ba to so ba benga so miyibi ba na ba preuve mon so za preuve bi bon mbongo mo ekota ibolia ki yango boye na preuve mais preuve za la teka ko balia ki bambo et puis na yebisa ka batu bien motete nguba batala ki na côté ngana osala ba démarche to kene ba netiko to kene lufu na tiki mwasi na tiki bana na tiki libota na ba risque na nzela na boye bongo siko so na zota ma di donal okanga bobe kena kesiko kuna na kolelo côté na kolala place te na komelata bière mon côté atelo ko mata sucre na komelate comment siko yo be anga moyibi na trajectoire mule lufu za ndo ko mata à part wana to que ça va démarche na oxygène secrétaire général to que tina ba nécropole de l'éternité musika ndi on a ba risque banzela wana so to comme on a to luki moi madesu na ndunda to le mabeza wapi to faut bien soit mi voilà le niveau na bino ba artiste ya Miraisa merci maman on continue na yo est-ce qu'on peut dire qu'ils ont une négligence na part na bino 25 là au salier belé na théâtre ndenge mo penali ki na Miraisa salier belé est-ce qu'on peut dire que ba négliger Miraisa na l'état na biso non tout le monde Miraisa te ba négliger na l'état na biso non Miraisa bima ça fait 7 ans à Kena Libanda au moni surtout tali bien Miraisa za ki lelote Miraisa za qui kala na biso na ba CD to tekaka na ba VHS na ba CD mais qui lelo ba ba YouTube vous comprenez ngo ce n'est pas que n'état à négliger puis que na période to zali et qui période mo malamu te et qui ni ba ja francophonie zali ba nini susu na koloba ba députation nationale ba opesa ba candidature bango tant national to comme na députation provinciale na ba conseil communaux ozomona te que nous so na to ke ko luka député atoke luka mutu tel boy taso ko sa pe ba réponse malamu penalty. Merci à Johnny Tchakala. Na moni vraiment effort bino bosali des centres na nous. Au joueur na Miraisa pour ça l'effort wana. Miraisa to joueur na les amis du théâtre na Major Bisadit producteur. Donc to jouer ya mingi. Bana Miraisa bozala ensemble. Oh, to na groupe moko te so na le duo du théâtre na Willy Mambo. Bango ba na groupe Swabala na ba Dadi di Kambala ba pauvre Dadi ba mama Makila wa kufa ba belge ba sek ba nzamba groupe na bango mais pourquoi ça que on dit que ça risque ya kolongwa ki ça au voyage na lufu et loko ne na liwa Miraisa oloko benetiki famille na lufu vous avez intérêt mo quelque part intérêt ya nini je ne sais pas parce que babi kebino na monde tête comment na division non mais côté là ce que yo ancien na biso o quitter pena ki ça tiki na papa kobati. Oui, il y a un lobby. Au tiki bena banana yo mais on dit que ça Miraisa. Et là on ne mawani ne sait que pour que Miraisa na mboka. Parce que tant que tu les amis du théâtre, tu as un groupe belete. Tu as les duos du théâtre ngana Willy Mambo na Swabala. Donc bactère mususu bazalate. Ka des groupes on a autant de bactères to yokanga. Tu as ba mapasa moko ba banani ba bébé to pauvre bébé to kufa ba mapasa mo bazana poto bazaki na Swabala vous comprenez biso be bana so to akina ba Zena to akina ba Willy to akina ba Bidi non Gabriel mi côté là après Gabriel ina nzonzingi na sima Miraisa donc to akina bango wana ozomona tanto ozala bango wana bactère musu bazala te bakilelo ezalaki te tozalaka biso wana omoni ke ba Miraisa lere wana ata tokoti tournage major amoyebiso quelque part tolie tomeli tokena bar mo bayaya tomeli na badadi donc affection wana ezalaki makasi na Miraisa asalaka mpe restaurant mo kote nga nazango répété na bar mo Texas sala restaurant mo pembeni wana tozolia wana tozomela wana donc mutu mo tomesalaki ne mingi siko mutu aninga tanga kufi ese na kotika alors fona soleno koro e ampona ye sans intérêt asa famille nanga artistique donc fona kotika yete comment on peut décrire Miraisa étant artiste parce que au travail na peu trop comment on peut décrire bina trop le bani pour la Miraisa non Miraisa azaki makamna ya mabe azaki na makamna ya malamu on se comprendre ngo
ndenge azalaki wana na mabe na ye oyo ngai natikali komona te me na bolamu na ye azalaka na boutique na ye mpe na boutique na ye asalaka abenganga mpona ya kotala boutique asali me na boutique ntanga asalaki abinanga ya pona polo moko awa na pola mpe pona kitoko asomelinga mpe masanga akabilinga mpe mwa mbongo ya transport na kenda akana bon moto akozala na chéri na ye me kimarie na biso tobala officiellement natikala komona te mazalaki na chéri na ye bato kovivre na ye bon na ndenge na ngai nayebi nayebi na bana mibale ya ndenge ngai nayebi mais nakokota na bavie privée na ye on peut dire quoi étant qu'artiste au tournant na ye comment est-ce qu'on peut décrire sur le plan talent tout ça non azalaki motu moko ayebaki kojouer na décrit ayebaki kojouer na rôle ni bango pesa ye ya kisongisongi ya mwasi monoko ayebaki yango donc ayebaki yango mpenza donc na part na mutu bakopiaka ye te tokokopie mpe Miraisa te azalaki unique mpo na rôle na ye bosi bojua mpe ensemble ke les fanatiques sont tristes parce que leur star, leur collègue Miraisa est parti. Oui, certes nous disons que l'artiste ne meurt jamais, car Miraisa restera éternel à travers ses œuvres. Mais physiquement elle est partie. Voilà les motifs de notre rassemblement en Séville. La famille Coutina, ensemble avec les artistes et comédiens, se sont décidés de rendre un dernier hommage digne et mérité à Miraisa en organisant cette soirée d'hommage, cette veillée mortuaire en l'honneur de Miraisa. Nous sommes là, dans ce beau cadre. Le menu de la soirée se présente de la manière suivante. Nous allons commencer par lire sa biographie. Qui est Miraisa? Après sa biographie, il y aura quelques témoignages. Après les témoignages, nous savons tous ce qui nous a été à Tikibiso, tout le monde a Banima Naïba Teti, Balaka Kamapa, ce qui jouait à Tikibiso, tout le monde a Kabeti Mdeko, Bayaka Nabanon, Nabango, Azobeta. Biso artiste et comédien. Tout ça, on a donné la mission pour le Dakar, Baroyo, la mission. Pour ce que la mission est inventé, tout ça n'a pas ici. Mais pour ceux qui savent, il y a une manière pour nous de rendre hommage à Miraisa. C'est parti avec sa biographie. De son vrai nom, Coutina Lutu Mireille. Elle est née à Kinshasa le 19 juin 1972. Fille de papa Coutina Touekou Boniface, USC pour les intimes, et de maman Aloko Anna Antoinette. La maman nous a quittés. Miraisa a fait ses débuts artistiques au sein du groupe de Siakoula, le groupe Swabala. C'est par là que Miraisa a débuté. Jour pour jour, elle a totalisé plusieurs années dans ce métier. J'espère que l'ONU d'être au Yoka, biographie naïe, na bolai, na filmographie naïe, nyonso, ma film naïe yasala, ma participation naïe na ma pièce, paix apport naïe dans le monde naïso. Voilà en bref, si je vous ai jusqu'à présenter mon tour de vélo, biso, aux rendre hommage. Nous allons passer dans le témoignage. Témoignage et artiste, témoignage d'abord dans ma famille, Azali. Je vois les artistes, ils sont là. Je vois Vio,
la documentaire et sa sœur depuis la Gola jusqu'ici. Il est également là, la fille est là, la grande sœur, toute la famille, la grande famille Koutina sont là pour rendre hommage à leur fille. Nous allons passer à un témoignage. Dans la pause, il y a l'artiste de Congo. Là, des Congo et des Bota, parmi les connaissances de Bazali, ma fanatique de Bazali, on l'équipe, on suit le micro, fait un petit témoignage. Témoignage, les gens, et nous, on va encore Sénégalais, ma fanatique, au Talaga, et nous, on va encore au Salaga, c'est plus ça, on a fait témoignage. La vie, c'est difficile. Pour témoigner. Mais maintenant, on est artiste, on est là, on est là, et on dit qu'il a un niveau pour le témoignage. La zone qui est là, là-bas, on est là, on est là, on dit qu'il y a un niveau pour le témoignage. Papa Makaya. Maman qui n'a pas eu à mon yawa. Voilà, nous sommes dans le niveau pour le témoignage de la maison. Il y a Papa Makaya. Là, c'est l'homme de gros, 10, 30 secondes, 10 minutes. Moi, un petit témoignage. On a déjà les gens. Ok, merci. Mais c'est pour moi dès que je vois quelqu'un qui n'a pas de téléphone, voilà, il y a une machine, on doit se faire un téléphone. Quand on a vu le téléphone, on va aller dans la vie où vous faites le mot. Mais dès que je viens de voir quelqu'un qui est en haut, bon, vous allez en haut, vous allez. Beaucoup font des téléphones. Vous voyez, Andego, vous voyez, beaucoup font des téléphones. Beaucoup font des téléphones. La joie qui est en haut, la bateau là, la France congolais. Je ne peux pas voir la foot à haut, Negedi. Alors, en français, c'est le là-bas, en Mali. Donc, selon les cahiers, étrangers, vous savez, on merci, là c'était le premier témoignage. Les artistes sont nombreux. Maxime, c'est là. Bon, Kabeza est là. Le micro est là. Oui, c'est là. Mais ça fait la Linda, Bassana et Salman. Toujours continuer. Nos amis de l'Angola également sont là. J'ai quelqu'un Linda. Aux hommes, on évolue à la Kinshasa au Angola. Aux amis, tout le monde il y a ça. Aux amis, une partie à l'élévation où il a accompagné d'autres qui soutien à la Kinshasa. Un petit témoignage, il y a juste une minute pour la de Bonabiso Miraesa. Maintenant, on s'est pris là. Pour montrer réellement que c'est une délégation et au Angola, témoignage naïe, alors ça là, il y a une minute, mais la portugais. Oui, c'est inquiété. Ce qui a signé ici, nous avons interprété. Vous avez confiance dans l'interprétation. Bon, la ticket, on a confiance dans l'interprétation. Un petit témoignage pour la Miraesa. Merci à CG. Vraiment, sincère condoléances à ma famille biologique et à Miraesa, Tina. Sincère condoléances aussi à ma famille artistique de Miraesa. Là, j'attends quand il y a un corps de Miraesa en Angola.
entier. Premier est qui a biso, en ayant le CPI, Dona, Mireille Abdeli, avec Pénat Téléondé, qui est longtemps, l'hôpital de cette 1 mois, 2 mois, 2 semaines comme nous avons ce moment. On a des avages de Mireille, nous allons bien aller à la alors, les autres pour ça, parce que vous avez j'espère que vous avez fait un peu de non. Il faut d'abord que ça la biographie est normale, expliquer comment vous avez acquis, comment vous avez passé la taille sur la mort de alors, Mireille, le petit mot, vous avez dit, c'est qu'il y a des avantages. Donc, il y a des avantages, il y a des chocs, artistes travaillent pour la police. L'État pour nous confinement, il est comme il est normal, elle m'a pris sur le Cameroun, à Saïd Salah, à Zoni, comme on va dire avec l'idée de la première comme ça, la petite séquelle, pas de parenthèse, non pas notre merci. Voilà l'artiste, donc la vision de la voilà, nous continuons avec la série à témoignage. Le témoignage, Sundiata, Papa Sundiata, non, Papa Sundiata, c'est le Roya Bandaba. Il est témoignage, c'est le Roya Bandaba. Je cède le micro à Lewis. Lewis également, qui fait partie à groupe SINA, a un témoignage pour la Révolution Miraïsa. Bonsoir. Merci Chalot. Voilà, merci. Pour la vie à ça, la émier vraiment fan de l'écran. La présence est tout là. J'ai 20 ans. Donc, Naïmi, en tant qu'artiste en Boca, on n'a pas lancé la guerre. Donc, il y avait un moment, là, quand on est dans Kassabou, dans qui est plus Mongoyo, de la place de Nord, en tant que fan, des places dans Monaï, place de Badadi, Tabara, la présence Yatoula, Mamugondo. Donc voilà un peu, on a pour les attaques. C'est une sœur. On a évité à Manaï, tout le monde sur là, on a pas s'expliquer une alliée. Donc c'était vraiment une sœur Azaraki au solo là bien. Tant que Angola, malheureusement en 2015, Angola qui était, parce que la situation Azaraki, la place il y a Azaraki a pour moins de distance, Azaraki a plus de distance pour le nord pour la nature. Mais il y a Azaraki en Angola. Donc voilà un peu pour l'Angola, les attaques. Vous avez été assis par Kakiri pour la mission basse sur les gens. Donc, il y a même dans la dernière mot. Dans la dernière mot, il y a le ceux qui nous dit et pas une fois qu'ils semblent aider pour taper et m'accaparer le manayo qui lève ça à you. Malgré ma tuapoï au loi, malgré ma tuapoï au sein de ça, ceux qui sont au manayo, yo ça va après, le prêtre qui a oublié que nous sommes sauvés par la Zambé, il est là toujours dans le Seigneur afin que l'homme, dans le repos de la yo, vous allez toujours envoyer par la Zambé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, c'était Lewis. Nous continuons, nous allons partir du côté de la famille pour le témoignage. Nous avons Serge Olmosi qui est là. Nous profitons pour remercier les artistes présents. Il y a Valio Somo qui a écouté son séjour du Banda à Yépa, à l'Obi, à Bourg, à il y a Papa, Maman, Valio Somo. Il y a Freddy, Valio Somo. Américain. Il y a un témoignage.
namoni mpe akosala kwawa liboso na foi ya kotoka hommage bien bien. Donc nous vous invitons à Serge. Serge. Et puis le point d'invité à terminer. Oui. Photo balancée, photo savoir à tout communiquer. Voilà, juste ici, un petit témoignage. Pour la démonstration, Mira Bessa. La ligne n'a pas d'analyse. Il y a aussi un poussé, il y a un petit peu de poussé, mais il y a un peu de voilà. Allô? Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par dire les condoléances de la famille biologique et artistique. Nayeba Miraesa, avant que Akoma Miraesa pour Yaboye Badawana, Nayeba qui n'a pas été traité. Nayeba tozalaki na kongo na bungu, tozalaka na batatuka longo, na bapapa koba, na baibara, groupe yango ezalaka groupe Mama Bonheur. Nde Miraesa ayaka s'intégrer na groupe wana. Après quelques temps, Maman Bonheur a beaucoup fort et puis groupe ezalaki scindé au Kawani, batatuka longo bake Papa Alobé, et nous sommes restés les Miraesa et Naki, la groupe Siatoula. Mais ce qu'on retient d'elle, Azaki Mouana Malam, bien que quelque peu turbulente. Azaki Mouana Malam, Mazaki, Moutakanda trop. Donc, Azaki Moutaba vérité, donc, il y a des caméras pour faire un thématique. Donc, il y a ce qui est côté. C'était ça ma qualité, jusqu'à ce qu'il y ait un salaire de c'est que vous m'avez fait beaucoup de temps. La bâtie grande sœur m'a élevé à Sali, vous avez dit qu'on va un petit pensa donc, à 20 ans, si les autres, on a 50, et vous savez pas petit, 20 ans petite. 20 ans petite. Ah, 20 ans petite à limite. Donc il y a un petit peu de collaborer, il y a un petit peu de on a eu à parler une fois en Angola, il y a un peu de ça, on fait ça, paix à son âme. Il y a merci beaucoup. Merci, là c'était Serge Mwango, pasteur pardon. To pesa miko ya kwa ya kweli mama wa Lesotho kuna témoignage na yeye. Sisi sona lo baboni na kwa matengaza ya balengi petit frère ba vie na za respect mingi na bato na kasi ko ba makambo bo na komona mate parce que na ebi valeur ya musala oyo lele kunsinga o nazali so na telemi liboso na omona foto amira na lelaki ngona yo batamona États-Unis na leli parce que na yebi c'est ma fille na on a bien c'est ma fille on a un ndako na mama na pena okenda ndako na ye na Kasafuku na mwana ya mwasi ntango nayoki yango nabengaki seki yeyo nabina naokata voyage fo nazala mpenza tokuta leki nanga parceke bato babundi na mosala mpenza ya kosekisa na fila obomoni wana Miraesa obunda mpenza tobunda ntango mpenza nzonzi ngeza babengi nzonzi lobino koyebi bamajor solosolo nakomasaki kopesa bacondoléance na major solosolo parceke tozalaki lokola bandeko na
na nga nakokaka te tellement nazwa baku ebele ya kofila bandeko ya basi nazwaka bango bandeko na nga basi nazwaka mpe bafille na biso ya théâtre nyonso tour bandeko na nga basi yango bazalaka so bamoninga baoganga ya fredi donc nayebaka kovivre toyebi lobi te nga mpe nakozala mpe boye nalali bana na nga na bie na ngai bana na nga baolala nzaka te parceke nayebaki kosoka yanga pene kobakisa achange nga samedi fona kundamira eza tozala tomona place nini na kotikala po eza nzela na biso merci bacondoléance vraiment na famille biologique na ye mobimba na baartiste nyonso akomasa baprésident na biso bato nyonso tur oyo basomaka biso banini tu napesi bacondoléance oyo akufi aka moto moke te moto monene oyebi kalemaka bango ezalaka tomonaka eloko te mais ndenge ezalaki kaka ndenge serge azali alobi yango akoka kobomba likambo na motema soko oza na problème na ye osila na ye mais mwana mwasi moko donc namanabenga quel comportement donc aye kosolola asekaka kaka kobina kutu koloba te na kasi komonaki bastati na nga parte états-unis ndenge natiaki tozobina ngai na ye soko via yali awa naye beloko wana via ndoi na nga nabengaka ye po ye alobaka ye te queen donc tosalaka makambo ebele kana ebele oloba te nakoka te parce wana petitere na ngai nzambe abomba ye abatela ye eza nzela biso matanga kala mingi te bravo kana tobetela ninga eza maboko na nyonso oyo ezala merci je vous aime tous. Je vous aime tous. Alors, nous sommes là. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en anglais. Thank you. I love you too. Voilà, merci beaucoup. C'est là le début au Bissot, la parole est Bissot. Voilà, c'est la montre que c'est la famille. À écouter ces jours aux États-Unis pour rendre hommage à Mira. Yes. Nous allons continuer à témoignage juste une minute. Voilà, Eza et Sikawa Piabada, on a eu pour ça. Ngana tali jouer na milele sita kota autozi ngana milele sakaka do mwana ngai kotala tu bani ya ba ngai malo ningisa ngani na yo niki poza la kopa mama ngai ko ngai pe ko na ngato ane ya ta ko ba ngato sita kota ni so ka ko ka mama tu ane au ko ka ngai na ko ka mama ngai adora wase mingi na milele sakaka ko kwana ebela mula oto sani na kati ya swabala katika liko jomana mwati wana tena ni kalumu kwa mabete na zaki mama na yeye